Mais le plus important, mon Nogambo la biso makena na biso to sala nini to batela. Pour ça ya biso. Et puis balinga te, maman Judith aza ya biso. Ba ko changer biso en côté. Oh aza belge, oh aza portugaise et tali bango. Biso to yebi kaza za Congo. Alors akoya to koyamba ya kolia makasu attaque mwana batata. Eza bongo te? Ndenge na lobi toza ya kosangana biso nyonso biso be toza na besoin na ye te po tolala na ye butu mobimba biso toza na besoin na ye tomona ye topesa ye mbote évidemment to remercier mokonzi ya mboka ndenge atieli biso ye moko mpe topesa ye bafélicitation ye moko mpe tolakisi oyo biso toza nango besoin mpo na bolingo ya Congo omoni mokonzi baforsaka ye te mais loka deja tosangani libota et surtout ke bamama baza ebele aza na choix te.
ce qu'on va faire, toujours patienter Boukier. Malili, Talamingi Tawa, 30 minutes et belé, et Zozonga, musique à Monogambo, et ça la vie sopé bien. Ndenge na lobby toza ko sangana biso nyoso bato na ba lobby apesi na opposition ta tunika bato na bazaka akuna donc to c'est la toye ba position parce que yaza mukonza mbuté ya jouer zo lobelé lo mokote so lobby aya awa 20 minutes ezebele akobi maza soki na 5 jipe ke fongola nzela akokoma biso be toza na besoin na yete potola na yebutu mobimba biso toza na besoin na yeto mona ye to pesa yembote évidemment to remercier mukonza mboka ndenga tcheli biso ye Yé moko pe to pese ba félicitations yé moko pe to lagise o biso toza nango besoin pour na bolingo ya Congo parce que to lingi ko ba bolingo ya Congo central te to bien ba tribaliste te pour na bolingo ya Congo et sengola nga kuteza ndeti mingi toza ezande ba mama po yenda za mama donc aya nzamba za na biso atine ya biso mutu ana robika te to ko latisa ye ba charge nyonso mais ngai na ndimisa miti na dernière minute aroya parce que tuni bazakaka ça va nazo pe sa position au moins mukonzi ba force ga été mais le quand déjà to sangani libota et surtout que ba mama bazé belé azana choité donc bolimbisa pona mulunge ngala benga ngo mbokelengi eza kongo la biso ndezo tambola kala miti to zo kanga vitre carburant zali groupe ezo zonga bazo tchela biso musique ya munoga mboka et ça la bien ngala linga ba juif ba juif ata botange bango komba Yesu baboya na bango te mais coutume na bango ba changer na bango ngote na li côté ya te pour ba tumsu ba comprendre nga mabe mais le plus important munoga mboka la biso makena na biso to sala nini to batela pour eza ya biso et puis balinga te mama Judith aza ya biso ba ko changer biso ngote oh aza belge oh aza portugaise et tali bango biso to ebi kaza za Congo alors akoya to koyamba ya kolia makasu attaque mwana batata eza bongo te voilà donc on a pesi bino sous matondo mingi tozela muke malili ezokota toka mwa musique et ça la moi bien to bossa na mwa makambo ebela Congo merci